IHP Media. Tambazole la mingi pona bayembi. Bayembi minga tangwa lelo. IHP Media. Muna mutabali ko lukande nyasala. Bana nanga babosa lingai. Oya komi koloba kengala nina luka na kende wapi na sala boy na kende na zala boy. Zambalobi ata oki. IHP Media. Azole la makasi. Pona bana na ye. Tabi bana na ye babungi. IHP Media. Ebe yoko pesa nga message yosusu pona bayembi. Zamba bandi koloba lobi azana kolela makasi. Azana pasi makasi pona bayembi. Bayembi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ezanga wabino, servante de Dieu, Maman Chantal Niemba, nafani na mboka ya Allemagne. Et na ye lelo liboso na bino pona kopesa message oyo Nzambe apesinga pona pesa bana na ye. Et message oyo eza message moko ya mawa makasi pona Nzambe pona tina na nzela ya bana na ye. Et message oyo nazwaki yango na butu ya lobby ya 20h je crois. Nalalaki nalamuki d'habitude bandeko nalamukaka ba 3h to ba 2h, ça dépend ndenge Nzambe alamusaka ngai. Et nalamukaki na ba 3h na bandai ko bondela. Et tango nazo bondela na kati ko bondela nanga wana molimo na Nzambe ezwaki nga. Nzambe akomai kosola na ngai, akomai koyebisa ngai pona tia na bana na ye. Nzambe alobi azolela makasi pona bana na ye. Abi bana na ye babungi. Nzambe alobi pona nini bana ne bazolela na pona problème o ezoleka ndenge mokili ndenge bouger mokili ndenge ningani bana Nzambe babosani Nzambe. Mutu na mutu abandi ko penser pona ye moko, abandi ko luka kosala effort na ye moko, aluka ndenge nini ya kosala po ayeba ko s'en sortir na ba problème o ekomi. Ba problème o ekomi mutu nyonso abandi ko luka kosala ndenge na ye bana na Nzambe. Ko banga ekoti kati na bana Nzambe. Nzambe alobi vraiment azana mawa mingi pona bana na ye. Na place ke batia miso epai na ye, batie miso na mokili, na mipepe oyo ya makambo oyo ezoleka na ntango oyo. Nzambe alobi pona nini totie miso na biloko ya mokili, na mipepe oyo ezoleka. Alobi ya bosani yango dia yebi makambo nyonso ezoleka. Nzambe ayebi makambo nyonso ezoleka. Alobi na yebi makambo nyonso ezoleka. Mais pona nini bana nanga bakotia miso epa na ngai te, batie miso na bango na mokili. Batie miso na bango na mokili. Na place batalela nga Nzambe na bango, bango bataleli mokili. Kobanga ekoti, bango nyonso bakoti na kobanga. Muna mutu abali koluka nde nyasala. Bana nanga babosani ngai. Oya komi koloba kengala nina luka na kende wapi na sala boy na kende na zala boy. Nzambe alobi ata okimi place nyo kokima. Makambo oyo ya temps oyo ekolanda yo place nyonso. Parce que makambo oyo ndenge bouger eza kaka na place moko te. Eza mokili mobimba. Eza kaka na Europe te. Eza kaka na Afrique te. Mais eza na mokili mobimba. Eningani me to banga ti pona ni tozo banga ezo pesa Nzambe mawa. Bande ko Nzambe apesi nga des messages, apesa nga d'abord wana et puis ko pesa nga message mosusu pona bayembi. Nzambe bandi koloba lobi azana kolela makasi, azana pasi makasi pona bayembi.
bayembi oyo bazoyembela nzambe sikoyo bayembi bazoyembela nzambe te. Bayembi mingi bazoyemba mpona baposa na bango, bakamati miso na bango bataleli mokili, bakomi na posa na biloko ya mokili, bazwi honneur oyo ya nzambe bakomisi yango ya bango. Nzambe alobi azolela, alobi bayembi nyonso bozomona wana yango omoni bango basangani. Ndenge omoni bango basangani wana baza ya ngai lisusu te, basi kotika ngai ka bakoti na makambo na bango, bazosalela banzambe mosusu. Botala bango malamu. Nzambe alobi tala na elateli na bango, tala kobina na bango, kobina wana ezokohonore ngai te. Nzambe alobi kobina oyo ezobinama epa na bayembi oyo bazoyembela nzambe, balobi ke baoyembela nzambe me nzambe abi baoyembele te. Nzambe aza na mawa mpona bayembi. Bayembi batiki nzambe mosika, bakomi kosala bafere na bango, bazwi miso na bango bataleli mokili, bakoti na makambo na bango. Nzambe aza na pasi mingi bandeko. Nzambe azolela mpona bayembi, bayembi bazongela ye. Nzambe azolela mingi mpona bayembi, bayembi mingi atangwa lelo bazosalela nzambe te. Mingi baza ya kobunga, bazosalela na bango nzambe te, bakanisi bazosalela nzambe nzoka bazosalela nzambe te, bazosalela nde mokili. Batiki nzambe mosika, yango na mawa na nzambe nde yango wana oyo ezalaki lokola message nzambe alingai napesa. Nzambe azolela alobi totalela ye. Pourquoi mokili eningani? Mokili eningani me bana na esengeli babwaka miso epai na ye, me bato nyonso babwaki miso na mokili. Moto nyonso bandi koluka ndenge nini asala na effort na ye. Trouble ekoti bien aimé. Nzambe alobi tozongela ye. Nzambe alobi totala mobulu ezoleka te, mipepo nyonso eleki te, oyo ezoleka tozomona o maladie o bavaccin o banini. Nzambe alingi yango te. Nzambe ayebi makambo nyonso me alingi ke biso bana na ye totalela ye. Abi tobungisa kondima te, totalela ye. Bien aimé, yango ezalaki lokola message olengai napesa. Vraiment nzambe aza na pasi makasi azolela, alobi ete ye alingi ete bana na ye batia miso epa na ye me batia miso na mokili te. Bien aimé, po biloko oyo ye ayebi yango, akotika bana na ye te babunga to bakufa. Ayebi kwa koepanye bana na ye, akotika te. Eza lokola papa oyo aza na mwana na ye, likama ezoya papa kotika mwana na ye te. Ndenge moko ye nzambe aza na biso, totika kobanga o balobi boye, balobi biso pena tokosala boye, e balobi fo tokende boye, balobi fo tozonga boye, balobi fo tosala boye. Bien aimé, nzambe alingi yango te. Nzambe alobi tobwaka miso kaka epa na ye, totala mipepe oyo ezoningana te. Yango ezalaki lokola message. Bien aimé, ngai mpe naza na ngai lokola sentinelle. Nzambe alobeli ngai, apesi ngai nakende lokola Ezekiel, nakepesa message oyo nayebisa peuple na ye. Ngai naza naka motindami, nakoki kogarde message oyo ya nzambe te. Nzambe alobi nayebisa bana na ye batala te makambo ezolekaleka oyo moko tabanga, parce que bana ne bazobanga makasi. Alobi bana nanga batiki nga bazobanga, bazotela sunga te. Muna mutu abandi kosala na effort ya makasi na ye moko. Yangwana elo na nyangi naloba yangwana tika nzambe nalola mona bino me kolandana na makambo oyo nyonso. Bien aimé, parce que Bible ezoloba te nzambe azalaka toujours derrière sa parole mpona accomplir yango. Eza na message moko te, te eloko moko te
oyo ekoki kobima oyo nzambe akoki koloba oyo ezokoncorde na liloba na ye te. Eza tout le temps azalaka toujours derrière parole na ye. Yango na kati ya Bible esengeli bana na nzambe batalela nzambe. Toyoka liloba na nzambe, tango tozoka liloba na nzambe tout le temps, bien aimé, totiango na misala. Bible ezobisa biso na Josué kuna 1:8. Balobi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. L'Apocalypse kuna nzambe aza koloba. Nzambe ayebisi Jean, ayebisa église à Éphèse. Apocalypse chapitre nango 2 verset 4 à 5. Alobi kuna lobi nzambe alobi aza na pasi makasi. Azuko ayuki mawa parce que yo bungi bolingo na yo ozalaki nango liboso otiango wapi. Premier amour oyo ozalaki nango nzambe aza na mawa mpo kotala ete bolingo oyo ozalaki nango liboso, amour oyo ozalaki nango ntango yo ndimaki nzambe, ozalaki na bolingo, ozalaki na foi, kondima ezalaki kati na yo, me yo tiki kondima wana. Alobi souviens-toi là où tu es tombé. Alobi otala place kanisa place nyo yo kwei pozongela nzambe na yo. Kanisa place yo kwei ozongela nzambe na yo. Bien aimé. Alobi sinon akoya kobotola yo chandelier eloko ya tchekati na yo, à condition que o se repentir, o yambola, o zongela ye. Bien aimé, nzambe alingaka biso tokufa te. Nzambe alobi alingaka liwa mutu mabe te. Kasi alingaka mutu mabe asusula mabe na ye, ayambola pe abikisama. Yango nde ezali lokola message. Bien aimé, to bwaka miso na biso epai na nzambe. Bible ezobisa biso su na Jean kuna, na Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Alors mitema na biso tout amate. Jean 14. Mitema na biso tout amate. Tala ndenge na tango nde mitema ndenge tutani. Mitema na biso mitema bana nzambe et tutami. Batu bazesu na kondima te, bazondima su nzambe te, bazondima nzambe te. Na 14 kuna na Jean balobi que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui dit. Mitema na biso tout amate tala période bien aimé. Na makambo nyonso eye, mipepo eye. Bana nzambe mitema tutami. Mais nzambe alobi te mitema na biso tutamate. Tondimela nzambe pe tondimela ye. Po ya ke kobongisela biso esika kozonga po ya kozwa biso bien aimé. Esengela biso tokamata makanisi na biso pe kondima na biso topesa ngo epai na nzambe. Me tomoni na ntango oyo kondima bana nzambe mingi eselongwe. Na Romain kuna, na Romain chapitre 12 verset 2, Papi, ne vous conformez pas au siècle présent. Balobi to kokisama te to talela biloko ezoleka na tango yo te. Mais tous à la transformer na molimo santo. Tu ba kosala o ezali volonté nzambe. Bien aimé, tango ekomi mabe esengeli moko na moko ata lesika nyo ya koyaki. Ata lesika nyo ya koyaki azongela nzambe. Yo pozo ki ba décision po moneki makambo nyonso ndenge yaki. Nzamba yo ki pasa yo ki mawa.
alingi na yo ozongela ye azosenga mpe na bayembi nyonso ntango yo obandaki koyemba ntango nzambe apesaki yo likabu ntango na ebandelo obandaki koyembela nzambe obandaki kopesa nzambe lokumu ntango nzambe ameki kosala koeleve yo omeki kotombwama mokie bien aimé okoti na yo na banganga okoti na yo na molongo ya bagroupe nzambe alobi alingaka mélange te me tokomi na ntango oyo bana nzambe mingi bafe mélange bakomi na mélange nzambe alobi lisusu kolata ya bana nzambe eza malamu te kolata na bango eza malamu te esengeli na biso te ndeka tolobi na Romains 12 kuna de to se conformer pas na siècle présent bien aimé tobanga nzambe nzambe alingi biso mingi tala bandeko ebele bazoloba oh tokomi na temps de la fin. Oui, temps de la fin, mais ce n'est pas la fin. Temps de la fin, toujours comme temps de la fin, parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des signes. Où est dans Matthieu chapitre 24. Mais ce n'est pas encore la fin. Et mingi balobi babi vaccin ezoya ezali eza marque de la bête. Oui, ça peut être, mais tout ce que koyeba ete biso bana nzambe te aussi longtemps église nzambe nanu eza enlevé te yeba ete antichrist akotikala kosala eloko moko te parce que molimo na nzambe ezali nanu esprit saint ezali yesu aza nanu église na nzambe ezali antichrist akosala eloko moko te bazomeka kaka kosala neti kobouge bana nzambe mais eloko moko ekosalama te sans enlèvement so tobi totanga na 2 Thessaloniciens chapitre 2 tobandi na 1 kuna tina tokende tina na 6-7 kuna balobi baséduire bino te aussi longtemps enlèvement esalami te bien aimé kobanga te marque de la bête ekokokisama te kosalama te bakotia bino ba 666 wana nanu te aussi longtemps enlèvement nanu esalami te nanu église to église na nzambe nanu eza enlevé te to banga te yango nzambe alobi abi tozala troublé te que votre cœur ne se trouble point. Bien aimé totalela nzambe biloko ezoleka eza mipepe oui eza basigne oyo ezolakisa elobamaki na temps de la fin mais ce n'est pas encore la fin. Pour que babiloko nyonso ebanda kosala pour que Satan atelema toza na période eza ya tribulation oui makambo nyonso tozomona eza tribulation première tribulation mais deuxième tribulation ça va venir la deuxième tribulation ekoya ntango église nzambe ekozala enlevé nde tokomona makambo nyonso nde ekoya kobima ale batie bato ba 666 baplace bato nyonso wana mais aussi longtemps église nzambe eza nano enlevé te bien aimé kobanga eloko moko te mutu akosa yo te kozala séduit te talela nzambe alobi totalela ye akotika biso jamais. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu et croyez à moi, c'est Jésus qui parle. Yango ezaki lokola message bien aimé nalingaki napesa message oyo nga natalaka kaka lokola sentinelle po ete bible ezoyebisa biso ete na Ézéchiel kuna chapitre 33 6 7 balobi atie ngai lokola sentinelle po ete namona eloko ezoya mopanga to epée ezoya neba koavertir mutu nayebisa ye ke batala epée ezoya po soki epée wana eyenga na avertir ye te epée wana eyekati ye mutu makila na ye kozala likola mutu nanga mais soki nga na avertir ye ya boyi na ye koyoka soki epée ye ekati ye kingo bien aimé makila na ye kozala likola mutu na ye yango nga na ye kaka mpona koavertir na ye lokola Ézéchiel na ye lokola sentinelle yango eloko ezalaki lokola message napesa message oyo nzambe apesaki nga que votre cœur ne vous trouble point. eloko ezosala nzambe mawa abi bolingo ozalaki na yango liboso
bolingo ozalaki nango liboso otie yango wapi? Operdre bolingo oyo ozalaki nango, operdre bolingo oyo ozalaki nango ya liboso. Bien aimé, Nzambe alingi ozongisa bolingo oyo ozalaki nango liboso. Nzambe alingi ozongisa bolingo oyo ozalaki nango liboso. Ozongisa bolingo oyo ozalaki nango liboso. Parce que Nzambe azosepela te ndenge bana ne baza troublé na moment oyo. Alobi azosepela te, bien aimé. Aza na mawa makasi. Totie kondima na biso wapi? Totie kondima na biso wapi, bien aimé? Apocalypse 4:5. Zambardoba, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amour wana kondima oyo ozalaki nango tiango wapi? Bien aimé, mokili mobimba. Bato ebele baperdre kondima. Base tourmenté, bakomi na baperdre kondima. Babi, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Bien-aimé, Zambasa contre eux. Alobi, ou abandonner ton premier amour. Ou abandonner otiki bolingo na yo ozalaki nango liboso. Alobi to se troublé te. Des messages ezalaki mpona pesa. Nzambe azolela mpona bana na ye. Epi azolela mpona bayembi. Bayembi bazongela Nzambe. Parce que bayembi mingi oyo tozomona mingi basali bagroupe bazoyemba bazosala elateli na bango kobina na bango makambo na bango baza musika na Nzambe baza su ya Nzambe te. Na basali na Nzambe mingi babungi bake musika na Nzambe. Bakomi su kote ya bana na Nzambe te, bakomi kote ya mukili. C'est ça. Yango ezaki lokola message tika Nzambe na lola amona moko na moko apambola moko na moko oyo nyonso akozwa message oyo nde na kosenga pe na bandeko nyonso bo partager message oyo ekende mokili mobimba po ete eza message moko oyo Nzambe apesi topesa yango esengeli ekomi na mwana Nzambe nyonso parce que Jésus revient bientôt. Amen. Tika Nzambe na lola mona moko na moko. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.